Est-ce que bato batonga Kinshasa ba Belge basala biso mabe bakenda on dirait na carte souterraine ya Kinshasa. Toye barate tioni ne lega wapi tioni ne lega wapi. Parce que à l'époque hôtel de ville de Liboso il a fallu un blanc. Azara une époque coloniale pour y sabango que égout mo ezaka faut déboucher. Ancien président oyo a tongela biso boulevard tout monde nga munene. Mais ba chinois ba tonga ngona mbutu mbutu. Ba boucha ba égout musu na katikati ya boulevard. Ya passe. C'est-à-dire après ça ta honneur na senga mbongo te il faut na préciser pour naza toi na association bana ba artiste autobunda pour na lutter pour lutter à retour à droit d'auteur toi accompagner ba artiste vivant na ba œuvre na bango bego que pesa ba droit d'auteur pas bana ba kolonzem falo zo voix na o épargner o yemba na voix na moko comprends tant on voit mutu wana faut respecter bah oui bon ngana lobby que ba droit na mungongo ya mutu akufa et se retrouver dans nzembo ya mutu olika ko finganga kwani obino bo ba yanki biso to sela ka bino ya na tuna ibango so to tegela bino madilu boyela biso acte de cession mais so eza bongo te so bo futa on mokilité bo futa on lola. Je pense que arrivé à Mwana Mboka ancien président na Goma arozwa temps aebisa ndeko na biso oyo azosala bitumba ke cop ya guerre ya suka ezalaka na RCD tokoma na démocratie na Kinshasa na to viva guerre te soki na français il faut se mettre dans la peau de l'autre pour eba o yazo ressentir tomitia na peau ya bandeko na biso à est. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne avec Miguel Niemba tous. Bonjour bandeko batali lelo tozali nesengo ya ko solo la émission na biso to sunga Congo. Esengo mingi toza nango na émission to sunga Congo pona ko solo la makambo bengami ya imboka. Toza na mwana mboka Alain Madilou oyo azali porte parole ya INC de Vital Kamerhe ville de Kinshasa tozali na esengo mingi ya koyamba ndeko mwana mboka Madilou ndeko mwana mboka Madilou mbote na yo mbote ndeko Hussein mbote na peuple congolais azolanda biso mbote na bakinois bon bolimbisi po de coutume fona bandana pacificateur jusqu'au bout na pesi le président de l'Assemblée nationale mbote mama Amida Mwangaza place ozali le général 5 étoiles Billy Kambale na pesi ba cadres et militants nyonso ya UNC mbote et puis na pesi bandeko nyonso ba mbinga na Paris mbote. Là je vois Yenga Hervé na moni Junior Mafuta ba Christian Dolo ba Maria Miwanja na moni ba tante nanga c'est normal ba tante Sylvie Lutumba donc voilà bandeko nyonso ba mbinga na Paris awa na kanisi bango na bosani bango te vraiment eza libota et sali que na sepela lelo naza na makasi oleka na émission. Merci mingi ndeko mwana mboka Alain Madilou porte-parole à INC ville de Kinshasa toza na esengo mingi émission na biso lelo tosunga Congo ezali na thème oyo ya liboso tozali na komona présence ya mwana mboka Vital ya mwana mboka ancien président de la République Joseph Kabila Kabange na Goma. Et deuxième point na biso tozali na komona mwana mboka Joseph Kabila Kabange lelo auti koyamba ba confession religieuse na Goma na ba jeune dirigeant na Goma et nango to solula makambo mi ebele na mwana mboka Alain Madilou et toke na troisième sujet na biso ezali ville de Kinshasa lelo to komona ville ya Kinshasa bosoto Tomona ville à Kinshasa, bosoto na insécurité. Tokosolo ngona mwana mboka Alain Madilou, porte-parole ya INC ville de Kinshasa. Et na cinquième point na biso tokolobela makambu pona mboka lisusu eloko nini oyo INC akoki kosala kopesa be participation na ye pona lobby Congo et kwa kozwa
valeur ya malamu apport nini o INC akoki kopesa katikati na mboka na biso. En tout cas bakongomani nyonso esika bozali topesi bino mbote mingi e na bandeko ba diaspora nyonso tozali topesi bino mbote mingi. Ndeko mwana mboka Alain Madilu tokomona lelo oyo biso nyonso tomoni arrivé ya ancien président Joseph Kabila Kabange honoraire na ville à Goma pour na INC étant que porte-parole ya ville à Kinshasa boyamba ki yango ndenge nini. Bon, merci Ndeko Hussein. Tika ngana yebisa bakongomani ke biso UNC tobenga yango temple ya pacification. Temple à pacification parce que à l'époque, biso na 2022, tous allons déjà en 2025. C'est-à-dire, tous allons tourner à Mani, tous allons qui ma proposition, tous allons c'est-à-dire tout monaka déjà 2025. Yango moni lelo, tous allons toujours na schéma moko ya rolobake. Ceux qui ba congolais tous sangani te poto za solution à makambo na biso, ezana mutako uta libanda te po ya kozola biso. Je pense que arrivé à mon mboka ancien président na Goma a reçu temps aebisa ndeko na biso oyo a zosala bitumba ke COP ya guerre ya suka ezalaka na RCD tokoma na démocratie. Je pense que aebisa epe lisusu que revendication ya ba congolais iza makila te. Pour tous temps, to fanda, to eba, quelles sont les vraies revendications? Et ceux qui battent bazu minduki, est-ce que ça peut baser na COP? Parce que il faut pas oublier que battu belé, va dire que ceux qui na ke na beti mo masasi na coin na bumi batu, bako zwanga na zupelar pour na gepema. Alors yango wana arrivé à ndeko ancien président na Goma. Je pense que à cause courage, to force, ya koyebisa mwana mboka oya simba mandoki ke COP ya guerre et suka na RCD, tokoma na démocratie, alternance ngam na pesa. Peuple congolais pesa alternance na choix na na maponomi, ngana sala remise et reprise. Et puis à cause courage, ya koyebisa mwana mboka simba mandoki ke revendication ba congolais a makilate. Revendication ya ba congolais le vécu quotidien. Ne biso tozu yango na cadre wana et na cadre interne eza biso na ndenge na biso ya temple ya pacification eza bien parce que tout que na schéma o eza que ceux qui frustration eza de l'autre côté. Ceux qui eza de toutes parts. Toyeba Kouvanda, Toyeba, qu'est-ce que nous devons faire pour l'intérêt supérieur de la nation? Au lieu de ça, na ba intérêt ya batu, mutavanda habite ngai na besoin mbongo, ngai na besoin minéraux, ngai na besoin pouvoir, ngai na besoin boénon. Tout terre ba malentendu, tout fanda pour que Congo kene liboso. Mais mwana mboka Alain Madilu, to komona bayi kongomani na Congo même na awa na poto tozali bako sepelate lelo komona ancien président de la République Joseph Kabila Kabange rais yako kitambala moko na Goma on si longtemps mboka eza agressé kongomani nyonso azoko sepelate ozomona ngote ke ezali malamu te yango moni na lobi ke oza cri d'alarme ya ba Kinois. Pour toi, dans la diaspora, tout ça, il crie d'alarme. Je pense que Rokitana Ekuna, azana message à Roye Bisaye que COP, na mboko pona kozulira na nzela minduki ici là. Ba revendication ba congolais, eza makilate. Parce que il faut pas oublier Ndeko Hussein na Kinshasa tout à foufou. Ici, en parlant, je voudrais vraiment tout décourager. Bato to ana bango na Kisasa o bakanisa ke guerre eza bien ekoya toko bunda. Guerre ere bandaka e banaka, mais ere silaka e banaka te. To tout à foufou.
Bambeto belé ya mabaya ezara souté parce que fallait ko buka mbetu kotia osala ngokoni. Yango moni biso to sala choix ya honorable Vital Kamerhe parce que na Kinshasa na to viva guerre te. Ce qui na français il faut se mettre dans la peau de l'autre pour eba o yazo ressentir. Tomitia na peau ya bandeko na biso à est. Poto yeba bazo kaninge nini. Ozaka na ndaku na yo. Ola la souana te. Bana na yo. Moi mes frères, mes cousins, ba viva guerre na Ilebo. Papa na maman ba keboe bino bo keboe puis bo keboe te bo peseni ba adresse. Bo bungi. Et ba famille kabona bongo oya keboe place aketa mso akufi. O mususu so nzamba. Donc c'est comment vivre neti to yebi teni ne koya lobi. Alors ngana sengaka chaque jour que totia glace na motema. Totia glace na motema bitumba il faut ici là. Une paix durable est possible pour la République démocratique. Une paix durable est possible. Mais au sein de biso kaka, tout se surpasser. C'est-à-dire, en tant que des politiques, tout le que c'est le Congo, la transcendance. Tout vanda tout le bon. Ngai, et c'est une histoire à roi Salomon. Histoire à Bible, bazo la moine. La sagesse voudrait quoi? Que batu bazo la moine, mukolo moine na lobite. Oeza moine nanga. Na préféré na akende na mona kae. Azo vivre que na kabolae nenge proposition bato balingo katae. Congo eza mère patrie. Congo ne moine wana. Biso kita nous, dirigeants politiques total. To kabola Congo. Toto tika Congo mobimba, totala kango ata lelo to na diaspora, ata tozana bamboka mususu ata tamboli parce que avantage ezaka nini? So tamboli bikinga na congolais na zongi na Congo. Tomona ango mobimba. Nous avons le choix. Le destin est entre nos mains. Soki tolobi totia émotion liboso. Soki to faire valoir ba ego na biso. Faut que ça distingue. Nous voulons la paix ou nous ne voulons pas la paix, de la paix. Il faut que ça distingue. Les gens parlent, les gens poussent les dirigeants des fois à prendre des décisions à la va-vite. Mais nous, temple de la pacification, nous n'avons jamais été pour les décisions émotionnelles. Il y a un moment où on toujours na katikati. Yoki lelo ba langue zoloba qui est l'alternative. En fait, la pièce, l'église au milieu du village, c'est l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que c'est le seul homme d'État qui est resté froid, constant, loyal na contrat oyazanango envers le président de la République et envers le peuple congolais. Le seul, bon, je ne connais pas les autres, mais surtout il y a des acteurs politiques. Lelo Vital Kamerhe reste un modèle même pour la jeunesse. Il y a un moni na UNC, na cadre na biso parce que dans un programme il y a un communicateur national. Je suis le responsable des communicateurs de l'UNC national, mais je suis le porte-parole UNC de la ville de Kinshasa. Nous avons mis sur pied par la bénédiction de l'excellence Vital Kamerhe, un dictionnaire Kamerhe qui a au moins 100 et quelques mille mots. Le dictionnaire Kamerhe est au même abisso dans 4 langues nationales. Swahili, Kikongo, Chiluba, Lingala, Tobaksina anglais. Pourquoi? Parce que nous avons besoin yakola kisa congolais nyonso que tous à la mukongo muluba muswahili mungala muswahili o vienanga tsona lobaga beto na beto. C'est au travers du dictionnaire Kamerhe tokola kisa lisusu davantage que le Congo toza eloko moko. Le Congo toza eloko moko
totika ba divergence, totika ba repli identitaire, totika ba biloko belé, total intérêt supérieur de la nation, tout se surpasser, tout ça ndenge mama zalaka, soki eloko koleza moko apesi mwana, ya kangi libumu pa kolia lobi. Mwana mboka Alain Madilu eza eloko moko ya malamu. Na ndenge oiti kolobawa, tokomona misala oyo mwana mboka Vital Kamerhe amesana beko sala pona Congo ezalaka malamu. Tokosenga na peuple congolais ndenge oiti kolobawa, tozala toujours kosi monter émotion te, eza malamu te. Tozana besoin kimia na Congo. Émission oyo concept nango ezali tosunga mboka. Tosunga mboka toko apporter na ba sujet moko ya malamu pe na ba biloko ya malamu. Toko kosala eloko te ke po na divergence ya division eza mabe. Toko senga leloyo etant que président porte-parole ya INC Ville à Kinshasa. Etant que molobeli ya INC Ville à Kinshasa mwana mboka Alain Madilu. Boni oyo Kongomani nyonso azoko senga kimia ekota na bino INC bokoki kosunga kolobela na mwana mboka Vital Kamerhe nenga mesana bome mesano ya kozala toujours rassembler pona pe ekwa kozala po lelo to bomba te mwana mboka Alain Madilu to bomba te toko mona courant zali malamu te entre ancien président na actuel to bomba te. Mais na mayele na biso na mayele na ngai toko mona mutu akoki kosangisa batu mibale wana po bavanda basolola Vital Kamerhe lwaka nini Les pacificateurs. Toko senga na bae bino mutu bozali pembeni ya mokonzi boko akoporter soutien wana na ebite soki pa na bino moko ezoko bozomona ndenge nini po biso bakongomani a tozoko milela butu moi. Merci Ndeko Hussein. C'est-à-dire message au Pessi, je pense qu'il est commis. Ngana zaka porte-parole ya UNC, mais sa proposition en tant que Congolais oyo Pessi, tozotala soko totali muto azarana glace na motema. Eza Vital Kamerhe le pacificateur ndenge babengaka. Azarana glace na motema po biloko nyonso azarana neti mama a supporter. Je pense que c'est le bon choix aussi. Moi en tant que Congolais, ça je le dirais pas en tant que UNC, mais en tant que Congolais, je pense vraiment que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Fachi Béton Mukwantombolo, soki akovanda lobi ke ezana mutu oyo akosala mission ya kimia pona mboka na biso. Moi je le dis en tant que Congolais, pas en tant que l'UN. Et awa casquette wana ezate awa zo mana casquette en tant que Congolais. C'est-à-dire moi je vois l'honorable président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe après tout ce qu'il est en train de faire. Au moni tangwa zui parlement. Lelo yo ba parlement francophone ba komi ko beta c'était sur l'agression, sur la guerre qui nous est imposée. Komi ko beta c'était pour na kozwa ba résolution sur le plan international. Mais nga pe en tant que Congolais na kosenga mokonzi ya mboka ape sa charge wana pour mutamema ba charge ya ba consensus eza mwana mboka Vital Kamerhe. Parce que arrivé ancien président na Goma biso tout au monde yango suspect. Pourquoi poni parti wana kaka Goma? Pourquoi kekuna? Logiquement à rôle babon na zongeli Kinshasa. Mais a roi epé kozwa biso moko toko pesa epé brèche. Kalo bagete kuna ba olinga ba poursuivre nga na ekoto. Comprenez?
C'est là où maintenant moi je demande à tous les dirigeants de toujours kotia glace na motema ndenge biso bakina toloba. Parce que eloko mususu tokosala ngo sikoyo epesi nzela na eloko mususu elobi tokomi ko se plaindre, c'est pas bien. Je demanderai vraiment sur ton plateau que tout se surpasser bisognon soba congolais de tous bords. Tous à la mémoire courte te. Mboka na biso tozana besoin ya kimia. Bato ebele na Kinshasa balobaka basaka ba analyse na mona bato basaka ba émission. Nano bakoma Masisi te, nano bakoma Bukavu te, nano bakoma Rutshuru te, nano bakoma Ituri te. Ngana kenda. Est-ce que tokolinga biso tovandi tozolia bien baningo bakuna bawe place akola les ate aibi ke soka atie lamba atie mon mutoa peut-être dans 5 minutes azolongwa aluka sous place mususu maman epai moi nepai tokanisa bango, c'est-à-dire même tant que toza pemena bakonzi, même tant que toza partout tomeka kotia humanité na motema wana nazo bango même pour na biso batoza na Kinshasa. Même pour na bateau basimi mandoki pour revendication congolaise makila te. Congolais so bobi ke non, tozo bunda pour na revendication congolais senga mela makila te. Congolais azana ba revendication o eza hors makila pour congolais nda sala ka choix. Na urne pas voter. Nous sommes dans un processus démocratique. La constitution interdit qu'aux mindu qui ko renverser pouvoir na makasi. Nous devons penser à cela. Est-ce que ce que Simi Mandoki, Lelo, faut pour ça, on peut savoir raison. Est-ce que les Congolais vont signer la pétition? Les Congolais vont signer la pétition, et puis c'est la revendication? Je ne pense pas. Ils ont un intérêt personnel. Alors, pour des intérêts personnels, tout l'ingate, tout tiambo kanabiso, ezonga lisusu sima, parce que guerre, ezongi sakamboka sima. Nous n'avons toujours pas été pour la guerre. Pour les autres sous na lobango te pour excuser nga na lobango parce que j'aime pas trop entrer dans la vie privée de mon président. Mais ce qui pour moi n'a rappelé moi na mboka Vital Kamerhe betaka CT pour que guerre ezalate, to subir guerre te. Parce que moi nanae moko akatanaka tendon pour na bakokima ba guerre ba RCD. C'est-à-dire mutu guerre c'est zoé na nzoto, c'est-à-dire mwana na yo aibi douleur wana disons. Voilà, mwana na yo kokima guerre ti ay kokutana na choc oyo peut-être ti lelo et jouera peut-être tu vois mutu wana c'est-à-dire tambo vanda boba yalinga kosolola photo bunda mais faut pas que ayebi gravité oh guerre ko causer même na vie à mutu. C'est-à-dire tant que tosala makambu tosala ba analyse tant to lobaka tosala ba proposition tosala ngo froidement on a déjà to ba malembe les émotions résolvables problème. Lorsqu'on parle de la guerre, on parle des morts. Lorsqu'on parle de la guerre, on parle des sang. Mais tout le monde a Kinshasa, et ça l'a coûté 4 jours, une semaine. Une semaine. Courant zate, maï zate, mais tout le monde a, c'est-à-dire, voilà. Tous à la mémoire courte. L'ancien président, je pense que tu as de bonnes intentions pour la paix au pays. Parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi l'a prouvé qu'il avait de bonnes intentions pour rétablir la paix. Moi, Namboka Vital Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, Allah la kate. Boutou tongo moi, kotambola kana ba pays pour que Toluka ba soutien diplomatique. Parce que sur le plan politique, il faut savoir gagner la guerre. Sur le plan communicationnel, sur le plan diplomatie, tout ça, ça compte. Et lui joue sa partition. A aussi Mamundu Gite, pour y aza représentant peuple. Azo Kendeka ko memaka
au peuple et lobby au travers ses représentants. Et les autres, ils ont un parlement francophone. Ils ont un poids. Ils ont payer belé et adhérer quand même à la démarche, il y a parlement. Ils ont là, mon amboka Vital Kamerhe Maboko. Mais que chaque Congolais aussi, place nyonso azali, a meka ko sala effort à jouer partition na ye pour que to rétablir kimia na mboka. Bato bazo bunda, o basi mandoki. To tuna bango pe ba vraie question. Ya mo na sengi l'ancien président, sokaza na ba intention malamu pour na mboka. Atuna bato basi mandoki. Sokaza papa na bango, ayebisa bango batiko boma ba Congolais. Merci beaucoup. Ndeko Alain Madilou, lelo oyo na Goma tomoni mwana mboka ancien président de la République Joseph Kabila Kabange Raïs akutani na ba confession religieuse et pe na ba jeune. Tomoni ngo malamu mais un peu suspect. Boni makanisi ya yo étant que peuple congolais. Bon, moninga nazarana logique moko na linga ko suspecter avant te. Parce que on risque de suspecter mabé. Au même biso to kwara na elo mo wa ancien président komi Goma, bu akoma gité. Ya moninga na linga vraiment te ko suspecter avant. Ici je suis en train de l'interpeller en tant que Congolais. Soki aza papa ya bato basima mando ki abisa ba batika boma ba Congolais. To koye bakaza na souci ya peuple congolais. Soki aza muto a lobby qui faut afandisa bato nenga yambi ba confession religieuse il paraît na ba jeune aye tout na bango nde ba vraie revendication na bango pour rappeler bato basima ndoki ke revendication congolaise makilate. Nous parlons là des vies des gens. Dans son discours, j'ai pas aimé la menace parce qu'il a quand même fait 18 ans dans notre pays. Il pouvait pas. Lui, il a prêté serment en tant que président de la République, pas en tant que militaire. Donc, il avait démissionné de l'armée. Revenir sur cette casquette-là, il voulait nous lancer quel message? Mais, on a un débat polémique parce que nous sommes les temples de la pacification. Parce que dans la minute où tous on a besoin de Akimia. Tous on a besoin de divergence, tous on a besoin de menace, tous on a besoin d'apport et de Avec son expérience de 18 ans, ça peut nous profiter. On se rappellera que guerre M23 et Bandaka, Asilisa Fogotuna et Peba question. Asisa Ngonengenini, c'est son expertise. Puisque déjà à Kekuna, je pense que à Kosola, il y a un moyen d'habiller. À Solana Bango, soyez là papa na Bango à Pixabango. Ce qui a en tant qu'expérimenté, moutoua dirigeant pendant 18 ans, aebisa Bango que Makila Bakongolais des revendications. Bakongolais a besoin de vécu quotidien, tout fanda, tout sur la, tout avancer. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Nana koma Goma, na koma Masisi, na koma Rutshuru, soko tali na ba ngomba wana, tu vois. Des fois, hein, ils ont un peu la télévision, mais ça fait mal. Ça fait mal. Comme on a une incertitude. Est-ce qu'il y a 2 jours? Pour moi, ça c'est comme un kimi. Et aux autres, il faut qu'il y ait un mousse. Faut qu'il y ait un moine na mukongo, musu na maboko, musu na mapeka. Faut qu'il y ait un bilo kwa kolia parce que place au kende, place au telema. Oui, bah t'es ce qui bilo kwa gozala, te gozala te. Tout ça. Nous devons prendre en compte. Bato bakena no Goma te, bato bakena no Bukavu te, bato bakena no Est te, botika makelele na télévision. Botika kwa na ba émotion awa. Biso bato vivant na misu. Toko lingaka jamais expansion à guerre et salam. Jamais. Et côté la biso na Kinshasa, esa ville urbaine, to souffraka. To souffra boye. Bao kutu ba tutaka fufueza bao bazana ona ndako. Et bon bao bazaki na ngoti. To luka kimia. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alakisi volonté nyonso ya ko luka kimia. Ake Angola, ake Doha, ake partout. Kenya.
que Kenya. Déjà, quand le président de la République lui-même, qui est une institution, Garant de la nation. garant du bon fonctionnement des institutions, à se déplacer, bongo, ils ont accès à une certaine volonté. Biso bao totikali, to accompagner mokonzi mboka, pour to atteindre objectif o ngana yo to lukaka. Okokota Congo bimi, Congo central obimi bandundo ki katanga ozana mboka na. Donc arrivé na ye koyamba batu, je pense qu'il a une mission, mais nous voudrions avoir une idée claire sur ce qu'il fait là-bas. Yango mona bi soki aza papa na bango apekisa bango ba boma ba congolais. Soki aza papa na bango te a rappeler bango que ba revendication ba congolais za komela makila te. Eza le vivre ensemble. Parce que même dans le discours, j'ai senti qu'il voulait et sous la division dont j'interpelle ici. Ils ont avantagé pour Nambokati. Il y a un moment à l'époque à Papa Mobutu. Au moment à Papa Nabiso, Konde Villa Kikanda. Papa Glory Konde na Marco Konde. Apostila na Goma na Goma. Non, il était gouverneur à Goma. Apostila na Goma pendant que nous Congo central. Et pas à Ganyaga. Mais oui, c'est-à-dire oyana bana, oyana bandeko, bakobala wana, tout ça là, métissage wana. Nde sa Congo, nde sa force à Congo. Totika division mamboka na biso. Et to comprendre que surtout sali métissage wana bien. Même chanson au badwaye mbila rabiso na mato ya balkanisation et ça marche jamais. Merci mingi mwana mboka Alain Madilou, porte-parole INC Ville Kinshasa. En tout cas, tokosenga na président de la République Raïs Félix Tshisekedi Tshilombo. Mokonzi mboka émission oyo eza tosunga Congo. Apport na biso o tozali kosenga mokonzi ozali papa. Nongo ozali papa tosengi zala toujours na kimia o ozali o zoko luka mokonzi boko akokutana na ancien président de la République et kozala malamu. Bitumba eza solution ya malamu te. Toyebi baninga bakongomani mususu bakoloba bino bozokoloba bozu kanyaka te. Tozokolobela ngo pona kimia ekota na Congo. Lelo biso tozali na poto tokomona makambu nenge e fonctionnaka. Mboko osoke zo fonctionner pona intérêt ya France ou ya Allemagne bango nyonso basanganaka bayokanaka. Que ça soit parti de gauche, que ce soit parti de droite, bayokanaka. Pourquoi pas nous les Congolais tozala na esika moko. En tout cas, mokonzi mboka ekozala malamu papa, ekozala malamu Congo ekozala uni. Tozana mboka mususu te, mboka o tozana ngo Congo. Ekozala pe malamu mingi. Soki opesi ndingisa na papa Vital Kamerhe, ako akosala ta conscience suana et osala malamu. Po tozana besoin paye. Bande kwa Goma bako kufa butumoi eza malamu te. Bande ko toko tala na ba filme, toko tala na ba nini eza malamu te. Soki na koloba boyende ko mwana mboka Alain Madilou eza pasi. Il faut soit. Eza pasi. Na kosenga na mokonza mboka chef de l'État Tshisekedi Tshilombo. Tozana eloko mususu te, tozana kaka na Congo wana. Tozana kaka na Congo wana. Papa, lobi okokende na libanda pouvoir ekosi la main. Linga otika elembo. Elembo za kaka te kotonga wi malamu, mais elembo ya kimia ya pe ezeloko malamu. Pe ezeloko malamu, papa.
tokosenga pe na mwana mboka Rais Kabila esika ozali kuna na Goma soki ezali pona koluka kimia ndenge mwana mboka Alain Madilou porte-parole ya INC ya ville ya Kinshasa ya Vital Kamerhe alobi ekozala malamu soki ezali pona kosolola koloba na bayi oyo bazali kosala mubulu bosala su mubulu te tokobeta longonia soki ezali pona kokende nyamu papa ekozala malamu te. Rais Kabila Kabange odirijaki 18 ans na kimia linga pe osunga muninga na yo otikelaki ngwende kimia ekota na biso emission tosunga Congo tozana besoin ya paix, tozana besoin ya kimia, tozana besoin ya bokabwanité. Congo ezali yanga ya président Alain Madilou ya papa Vital Kamerhe ya nani ya biso nyonso tozana besoin ya paix tolongola ko bokabwani. Kongomani nyonso tozali awa na poto na Belgique na Allemagne na Suisse topesa apport malamu tolongola division mboka na biso ekende liboso soki tochekaka ba division yango tokomona tozokende wana kuna mutasongolo pakala ezali be pasi mingi donc tokosenga na mwana mboka Rais Kabila Kabange esiko zali kuna na Goma omeko kosolo na ndeko nanga tozana besoin kimia mwana mboka Alain Madilou porte-parole ya ville ya Kinshasa ya INC tokomona ville ya Kinshasa ekomi na bosoto moko okondima te epe na insécurité tokoyeba te mosala nini oyo ndeko Daniel Bumba nakoloba ngo mikolo iso Daniel Bumba eza na émission oyo tokoyela yo tototola yo po tokomona mosala ezokosala mabe malamu te toyi tomona kanyeke ebele bimi mwana mboka Alain Madilou 200 millions oyo batie mpona propriété pour la ville à Kinshasa. Est-ce que 200 millions wana ekokende bena libenga ya Daniel Bumba to ebité. Eko panzana komba si ba mesani ko se jouir eko sala passe pour ville à Kinshasa nzele zalité mwana mboka porte-parole Alain Madilou. Ozana outi Kinshasa pour ozonga omona nzele zate insécurité qui ça c'est komibe salité. Ndeko mwana mboka Alain Madilou o mekanal kopé sabiso lumière na likambo. Merci Ndego Hussein Nayokio mais foi ba eloko moko so koti na ndako okoti ba salité ya ba verdure na mur ba palola la mur pocha peinture asika so ozui peinture oche likola salité obombi salité lobe robima héritage oyo gouverneur à ville à Kinshasa Daniel Bumba azui ngai en tant que mwana kin na fan na Kinshasa je dis aujourd'hui bozo pesae bozo tie misapi na oyo bato baleki batikaki ngai durant les années passées il y a gouverneur Aoutougoleka. Je n'ai aucun problème contre lui. Mais natikala au monde a tracteur na balabala. Lelo au moins tozozoa oyo ya mabe parce que avant au sala il y a yo faut au sokola bosoto oyo ezalaki potia ya yo. Et c'est ce que Daniel Bumba zo sala. Moi je l'en félicite pour ça. Il faut seulement une certaine dose. Il y a volonté pour que tu avances. Il faut commencer quelque part. Et ce que tu as chantier à Fungoli et embouteillage, c'est ce que j'ai dit au Kinois. Douleur d'enfantement. C'est-à-dire, ce mois c'est un beau terrain, n'a pas si morobo. Donc, ceux qui chassent à souffrir les lots dans l'embouteillage, et ça parce que ba chantier oyo fallait to banda kosala mwana mboka Daniel Bumba a banda kosala asali yango et
tondi mamouke souffrance wana pour que tango ekosi là on trouve une solution durable. Tolinga te to saka bamba libulu pe ba osala. Mais eloko zo sepelisanga bazo sala curage à baka niveau, bazo sala drainage ya ba rivière. Vous comprenez? Oh tout ce que le monde a Kinshasa te. En tout cas Daniel Bumba, félicitations. Ndima batuba critiquer au lelo. Mais pose la solution durable. Parce que nga na mona lelo na Kinshasa car il y a poubelle, ils a partout. Car il y a ba tracteur, ils ont tombola ba dalet, ils ont zoa ba potopoto ba milangi. Je pense que centre à recyclage ezali ba image na zosenga awa en direct ya plateau na yo po eza quand même kino tozo mona gache balabala ba tracteur na nzela to senga to tindela bino ba image wana parce que lelo ezo bima mabe parce que ba bazo mona embouteillage. Mais moi je viens de Kinshasa, je dis il fallait quand même moi volonté à mouké et comme il y a été volonté wana to accompagner ou les to combattre parce que Kinshasa na biso ndenge ezalaka oh baby ya mibale oh baby ya misato mais lelo moi ozomona ke bon moi tracteur à kotia ba fungoli ba dal ba curé bazo curé na mai c'est-à-dire rivière bazo drainer basali drainage ya rivière pour na kokomisa li ya mai moi monene moi profondeur pour éviter ba inondation et dans le futur. Moi na mboka Alain Madilou porte-parole ya INC, moi na mboka Alain Madilou kirage ezali kosala mate tomoni awa mbule landani awa na villa Kinshasa moi na mboka Alain Madilou Kinshasa koti na mai soki kirage banei kosalema tonga tomona Kinshasa ningo zinda te Kinshasa zindi bona mboka Alain Madilou Kinshasa zindi changu wana Kinshasa ezindaki soki olobi kirage papa. En tout cas, Alain Madilou, porte-parole, INC. Non, mais je comprends de que vous allez contre parce que nous avons une douleur d'enfantement. Je disais ceci. Au moni, et l'orgonion se un point de départ. Il faut banda quelque part. Alors, si vous bandit quelque part, on le que je fais tout au même moment. Et il faut le dire. Peut-être il y a des moyens. Moi, je ne suis pas dans l'hôtel de ville. Mais, je pense que plaidoyer n'a l'équipe puisque tu viens de parler d'une somme d'argent. 200 millions. 200 millions. Et où Tikoya? Et où Tikoya? Alors, tant où Tikoya, moi je pense que Totika mbongwana lokoleye peut-être bako ça tracteur parce que bah oh ezagi on en faisait avec les moyens de bord. Bako ça lango partout. Mais lokola mbongoye topé sa temps, topé sa chance pour que tant qu'on va causer, va desservir la commune, na ba quartier nyoso. Parce que dans le temps, il ne faut pas oublier, logiquement, dans chaque commune, il faut un tracteur ezala, il faut un car évacuation ezala, il faut un biloko, c'est-à-dire un pelle tout, dans la commune nyoso. Ambulance, tout. Pour ezala te que, bon ça a recours sur bo sali musala bo recours akana. Na gouvernement provincial. C'est dans quatre tout le monde na poto non. Commune nyo c'est en autonomie nango commune a futa bateau ba sala raché. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. Et moi je voudrais ici que na mboka na biso peto zo effectivité ya décentralisation pour que ba gouvernement provincial ezala vraiment autonome, ba pe sape indépendance autonomie on na ba commune pour que ba commune ezala na ba solution palliative, c'est-à-dire ba solution de première heure. So bobi bon, et l'hôtel inondation salamito, place moto monique est bouché, boye déjà boani ko débouché, au lieu de la hôtel de ville parce que hôtel de ville va desservir 24 communes si pas 25. Mais si chaque commune, je pense que ici, c'est un message interpellateur au gouverneur, si chaque commune a ses propres moyens de déploiement, je pense que ça serait un avantage pour que chaque commune règle ses propres problèmes, même dans un premier temps, avant que le gouvernement provincial ait intervenu. Mais je pense que dans les jours à venir, Topé Samboka a chance, avec moi, appui, soutien et programme et jumelage.
ici il faut que Mokonzi a vu la Kinshasa abeta c'était na programme de jumelage. Matonge tongama na commune moko eza na poto eza logique. Ba programme wana ezalaka na ministère de décentralisation ezalaki. Ba commune ebele zomona lelo ba kasavu bezo tongama. C'est-à-dire baluka que chaque commune ait signé ba contrat de jumelage pour que avancement au développement ba commune est salama. Ah na mona musali zaka chaque jour. Ba doit rentrer poto lelo vana ga ningona non. C'est tous les jours que bazo kanga banzela na poto bazo bongisa. Même 2h du matin musali au sala. Amélioration na poto za tous les jours, je pense que to meka ko changer paradigme, to tia volonté le la gouverneur a tiango, to souffrir muke on a moni oko imaginer ndeko Hussein. Ah, batu ba déjà ville na biso ba imité mama ben. Ngana leka nzela bokasa. Omoni bokasa. Nzela weke na razandu guta zigida. Ese beba kala. Non. Ngana leka nzela wana na butu. Mutaza sango toko tabo na bi. Oh. Papa. Toko ta ndenge ni nzela kangama. Non. Tangu mwana mboka Daniel Bumba ye. Nzoke zaka na fulu moko mata batu bakoma oteka likolo ya fulu. Baraze fulu wana béton lokwa table no. Béton ya sika na lela ndeko na ngai. Oh. Na roulé libulu te. Nabi mais franchement tolinga mboko obe tolinga ngote. Eza na libulu te donc de Kin Mazière. Ti Kabambar. Mwana mboka Ale Madilu ozana raison. Pongobila asaleki pe musala na ye. Ngobila pe asaleki mo musala na ye. Ah mais fallait pas ça pe na wana. Wana ndo ne abosana ki. Mwana mboka Ale Madilu. Te abosana ki. Mwana mboka Ale Madilu. Na bien béton na mona na bokasa. Omoni mesa na yo oyo. C'est-à-dire je me suis dit mais pourquoi Bakar ezoko masu zanduté? Vous comprenez? C'est-à-dire moi volonté kaka ermoro. Soka salaki bravo mais o wananga na mona ki abosana. Na eta Kabambar ndenge zalaki abosanaki. Mais lelo oyo mwana mboka Ale Madilu tokolo bango mikolo miso ne mission na biso to sunga Congo toza contre Daniel Bumba te. Mais toza na besoin Congo ville à Kinshasa à la ta robe. Ata sur 100% te ne fiskata 70 kozala malam. Pour 50 pe commune te. Tozo gratter na numi. Ale Madilu, pardon, mwana mboka. Yo moko zomona Wileri wana, Wileri tokoloba kutu te. Wileri po oya okoto okende ti Kabambar okende ti Beau Marché. Omoni place wana rond-point opusa na mwa muke na mwa katikati wana. Kirage malongwe sala marate. Kirage malongwe sala marate. Mosole bimake bele mais ekendaka nango kaka musola pamba. Olongwe wana oye okende mama yemo na kalufungula oyebi place wana o batonga bandako. Mai wana nyonso wana kirage malongwe sala marate. Boni lelo tomoni mbongo oyo 200 millions oyo ebimi. Ndeko se na kompa ko umelia. Tango lobi maka mwana. Tango lobi maka mwana kompa ko umelia. Ngana uti fraîchement Kinshasa na o informé que Kabambar ba tchai quand même mabanga. Et là ils ont kamusanga même na époque ba gouverneur Baleki. Toza na Kari Grèce mabanga ya ofele ya bisomo. C'est-à-dire ce qu'on appelle les solutions palliatives ya onto stomoni wana. Bozui mabanga. Avant boluka béton, bitume, tout ça là. Bozui mabanga, boboa kinan. Les véhicules pourront passer. C'est-à-dire, ata pas de tortue, mais zoleka. Mais yango moni mwana mboka Daniel Bumba. Sali ngana kendaka Kabamba na koti, bien que ça mabanga, au moins mabanga, ozo kene maleme, mais ça permet une certaine fluidité. Ozo mona. Moi, Babilo connaît ça que beaucoup salasko awa que beaucoup je le dis hein parce que ceux qui salango na Kabamba je suggérerais que ba salango pe na banzela nyos. Oui baby. Mais non, tant ba salango na banzela nyos oui baby. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Bozo kanga siko banzela, bobi bon, nzela o tozo kanga poto sala. Pendant que banzela nyonso, bosi boche mabanga et permettre ba mitukeleka. So bokangi kuna bofungoli bobi bon, tokangi koto tozo kanga koto. Tokangi koto ti okomona ke banisala nyonso ko sila, nde Kinshasa iko revêtir na robe wana oyo lobi ya bien que tokoma neti poto penza te, mais tokoma même na 80% oya komona ke bon, nako kende rapide na komi, nako kende boy. Neti nga so vande bisinga ke naza na ma campagne. Obi ma campagne comme na embouteillage ti dimanche. Ba embouteillage komi tina ba chango. Mais pourquoi? Parce que il y avait tellement de travaux à faire. Que puisque il faut pas qu'on lakisa ke batakoto baza abandonné te. Batakoto pe baza abandonné te, je pense, hein, je ne dis pas au nom du gouverneur, mais c'est l'effort qu'il est en train de faire pour attirer bamisala partout. Bien que en français babaki to embrasse mal le train. Ah oui. Mais je pense que yé pe na politique na yé alingité soka zo salaka koto et lo baké batakoto ba lo baké te abosani biso yango mona fungwe ba chantier belé. Ngana zo pese catholique. Excellence, monsieur le gouverneur, ndima critique lelo, mais sala et loko lobby au tika trace indélébile na mboka. Balobela yo, peut-être au travers biloko moko mi balé mi sato. C'est toujours important parce que moi je l'ai toujours dit. La politique n'est pas rémunératrice, mais elle est compensatoire. Si aujourd'hui on parle de Lumumba, on sait se référer na o Lumumba sala. Ils étaient passés à ina banda rebelle. Yango na osenga gouverneur à ville. Même pour l'insécurité, il faut une certaine rigueur. Parce que ba petit belé au monde ba kulu na ona ba vivre psychose te. Faut créer bon psychose, bo créer pena aibi que non so aulu wala na ko lamuka na tongo pe bonazati. Bo créer bon loko ba otika. Alors tous ceux qui cherchent à Kalanzo au tunnel, et les lots m'a bien annoncé que bateau belé va comment tirer profit na ba petit wana. Et petit moro boé pour ba groupe ba voyou, yé peso ba tourner ba ça marche, to ba ça marche de santé to nini. Ba petit wana ba encadré, mais ba petit wana ba zana ba kulu na ebina. Non. Je pense que sur le plan sécuritaire, il faut quand même qu'on pense pour que tu trouver gain de cause, tu dois tambola librement. Kidnapping, tu dois comme ya abeti masasi ka pamba botuli mbongo, c'est-à-dire mbongo ba congolais et comme ya batu. Dans ça musane na cabine en luka. Mutuma ya beti masasi po azo mbongo. Neti petit mo babeta masasi na kwa nanga, bazona baka 1 million de francs congolais. 1 million de francs congolais, ils ont représenté rien, c'est-à-dire $400. Pourquoi aboma kutumutu? Côté église à faire partition. Et le Kozoloba, mon amboka, Alain Madilou, porte-parole INC Ville Kinshasa, il y a Vital Kamere. Et le Kouana est commis mon messano. Insécurité au Tozolobela, Kakakulu Nate. Le Lotoro Mona, Bavir et commis Makasi, Kati, Bajan de l'ordre, il y a qu'au neutraliser population. Mon amboka ou azali ko bunda azala maison shop na ye mais tout le monde tout le temps bakoya ko beta masasi et okomona na molaro wana o ituluba wana e ituko salema lobby awa na makanza okoti makanza omoni kaka na liboso wana okoti makanza afasi nango la police eza wana ti mais bayaki na maison ya ndeko na biso kongomani kadi baki na maison ya kongomani o aza koluka mosolo aleisa famille na ye aleisa pe asunga bandeko mususu po asala kuluna te bakotelaki mwana mboka kadima yango na lobi mais na fasi nango mwana mboka Alain Madilou la police eza wana boni la police ayebaki kozwa tante batu o baye kosala loko mabe bazui temps ya kosala makambo na bango mais la police eza face masa c'est betami mais gloire à Dieu mwana mboka Hervé Kadima azwaki problème te et pe basaline pe bazwaki problème te mais eza pasi to monaki yango
na makanza wana ozokota oyebi yango bien oza mwana kisasa epai ya ndeko na biso Kadi Kadima. Mais Eza pasi eza kaka pa na ye mpe kaka te likolo na ville ya Kinshasa oyo babengaka challenge nde yango wana omona masasi epai ya bakambiste, masasi epai ya bato bazokobunda mpona lobi mwa kanyaka ezala malamu me Kinshasa insécurité ekobangisa bakongomani mpona kotambola. merci mon amboka Hussein. Omoni awa pour permettre ngana interpeller ministre de l'Intérieur. Mwana mboka Jacques Chabani. Voilà. Nayebi te soki ba idée o biso topesaka parce que biso tobenga ngo parlement extérieur. Biso ba toleka na ba télévision pour topesa makanisi za voix ya peuple mais na ndenge libanda ya institution parlement assemblée nationale. Logiquement, moi je l'ai toujours dit. Na police na biso, il faut qu'il y ait rotation d'abord. Police, il faut ça la rotation. Au moins, mutu mo bache par exemple na siata Kingabwa, aeboy, ba bengi mal à l'aise. Ba petona bazolinga ba comprendre faiblesse na ye, mais pendant que ba linga ba comprendre faiblesse na ye, a imposer loi na ye. Ye petanga imposer loi na ye, l'État va petona ba comprendre ba komo ya pesa mo kanyaka tali a ope kopala. Soki bolongoli ete a créé familiarité. Automatiquement, il commis passoire la police. Ngala mona ba policier na Congo central. Policier bazo se lisolo a pamba ke ba o muté na Kinshasa zo banga. Oye ba recruter na Matadi, akoli na Matadi, abotama na Matadi, akoma policier na Matadi, akokufa na Matadi. Mais sanga mutande ngona so azu petit mobo ya petit na quartier to papa mwana moko a sévère. C'est difficile. C'est ça. Pour les Français, nul n'est prophète chez soi. Par contre, à ta vieux. Azaku tu maman banga zo bimisa matela na yawa. Mais les là où ma soda nga sa alongwana. Autorité nous a la mise à défi. Ba olinga ko peso force wana te. Mwana mboka ministre intérieur. Il faut atala likambo ya ba camp militaire, camp policier, les camps policiers. Na camp policier, par exemple, chacun na biso alemba camp Bumba, Mobutu et Mobutu. Même ministre de la Défense, camp Mobutu, camp yaba policier. Il faut pas trouver ba solution. Policier azora mbongo bo ebise bo yo faut bimana camp. Faut que zonda ko fouté là. Parce que na camp na kati ndako moko. Au moins 5 à 4 familles. Evani wana na ndako moko. Munduki na camp et comment neti toteka papier mouchoir, neti toteka, tu comprends? Bon, on a opération na loué au munduki nanga, tout ça là, ça fait partie. Parce que armes à contrôler. Toko beta li solo oui, na mona ba réforme, mais je pense que ba réforme comme les années on a kati ko salama. Ba tenir compte na ba munitions ya soda faut contrôler. Comment soda ko ma munitions na cop? Pourquoi y a 10 balles, on doit contrôler Azati. Et c'est ça les dangers aux populations pour encourir. Déjà, il faut roter les policiers. So, bon, les policiers ont un moyen de foutre à canter. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre. Mais vous avez des policiers qui sont à camp Mobutu ou camp Kabila, je ne sais plus. Vous avez des policiers qui sont à camp Rejaf na Matadi. Bao ba na kan Rejaf, ba ye na ba na Kisasa. Bao ba na Bandundu, ba ke est. Bao ba na est ba ye, ça dit bosali pena ke mutu akomi place mo boye, il faut asala d'abord musala na ye, asala ba lien te. Vous comprenez que ceux policiers salaka 6 mois. Bon, 6 mois c'est quand même ça risque de coûter un budget à l'État parce que quand vous sala bongo, faut les loger, frais d'installation et consorts. Mais ceux qui attendent une année, vous roter, je pense que même les criminels auront une difficulté à remettre ça dans batu. Et ils n'ont pas si pour créer cohésion. Ça la ligne moko ou bazara que son a kia na ozomunduki, son a bimia na ozomaster moko na zuya mususu
tozwi moto awa toki tobeti masasi tozwi mbongo changer à tokoti. Tout ça c'est un processus. O bazwela temps ya kosala basala ba clic na bango. Et il suffit que bapesa bango mot d'ordre que bo braquer na bandal na njili na nini. Et ça trouble l'État. Pourquoi? Or l'État a la manette. Aroloba bon, bino tout avion pas Boké Congo Central. Ba Congo Central ba Kinshasa. L'État va mesanaka. Ba ko imposer loi. Pas ebine bato wana te. So moni mutu mo ba suspect au kangae, so moni pe suspect a butu, ako bete masasi na makolo. Mais wa yebi otala wana mwana ya maman César, Junior. Mais Junior yo pe ba sa ko iba ko to te ke no iba kuna. Et ça c'est la population qui est exposée. Donc je pense que ça c'est une proposition que on a conseillé la ministre intérieure parce que soki totiki ba réseau ana ezalaka soudé aux solutions vraiment mena passe. Moi na mboka Alain Madilou eza pasi. Lelo vila Kinshasa yo etant que porte-parole ya INC. Ozo mona ndenge vila Kinshasa ndenge zo kende eza na soni. Eza na soni po lelo toza na besoin ville wana Kinshasa tozo beta tol ebesete ela ta roba sika propriété ezala 200 millions mwana mboka Daniel Bumba 200 millions oyo de dollars misolo oyo ebele bimi Daniel Bumba ezali mbongo ya yote ezali mbongo ya bakongomani nyonso po misala esalema tomona villa Kinshasa alata robe ya kitoko insécurité ekoako sila ekozala malamu po Kinshasa salite leki buchafu salite leki na Kinshasa salite et donc salite eleki eza malamu te mwana mboka Daniel Bumba mbongo wana boka bolana batu na yo te et tout non misala ya mbongo ya misala tokosenga na président ya assemblée provinciale mwana mboka Mbuta miso fongola miso na mbongo wana ya pona musala bakongomani nyonso même tozali na poto toza na souci villa Kinshasa ekoma malamu insécurité esila ekozala malamu mais soki insécurité ezali eza pasi mwana mboka Alain Madilou soki insécurité ezali na Congo na villa Kinshasa eza pasi toza contre Daniel Bumba te. Dernièrement na ito mona awa bosali descente na ministre Doudou Fwamba ba chantier bravo Longonia mais ba chantier wana suivi ezala ko panza ba chantier lokola mbinzo mayebote eza mabe suivi ezala na chantier papa Alain Madilou tomoni ba chantier apandi ba chantier belé oui c'est bon mais tomona rendement nango so tomoni ekozala malamu po biso tozali na émission tosunga Congo apport na biso ezali Congo lobi ezala malamu Congo ezali ya mwana mboka Alain Madilou ezali ya mwana mboka Usani Ndala ezali ya Kongomani nyonso ekozala malamu soki toyebi roli o tokosala pona Congo biso nyonso ekozala malamu mwana mboka Alain Madilou boni sangwa mwana mboka Vital Kamerhe o to bengi VK toyebaka e VK ya VK soka soko sala plénière batu nyonso toko vanda lokola boko tala match mais lelo to mona ka ba plénière wana o toyebaki ya mwana mboka Vital Kamerhe ezala kasu ndengwana te ngamoko na kolobawa à l'époque wana naza cameraman RTNC soko toke plénière ozane sengo ozo filmer au koti pour cameraman ezaka kate mais il faut kota na débat oyeba eloko nini obazoloba na esengo mais lelo to mona mboka Vital Kamerhe depuis du perchoir eza lisusu ninga bazaki na ozo mona kino bale zo betama na terrain na kitoko mais toko mona ngote pona nini yango moni na comprendre que umelia ndeko usel kwa mo betara tour na RTNC parce que na Congo na RTNC na TV kaka na betaka na mo pa sango te c'est-à-dire
plénière élégara tous les jours na RTNC en direct. Et moi na mboka Vital Kamerhe depuis aye bato balali libanda na bandako nyonso ya Kisasa ata ba 2 3 fois 4 fois pour Olanda plénière et qui n'a été ba plénière monsieur que moi ba 5 heures monsieur que ba 4 heures, c'est-à-dire moi gouana yo comment pas ba député bazolo bagé toujours sala musala nga na benga ngona nenga Kisasa azo benda bango mai, c'est-à-dire oliala ya musalo zo sala. Moi, na Vital Kamerhe, a sala musala ya parlement na perchoir et puis na diplomatie parlementaire. Alors, Azam Moutou, faut toi encourager parce que c'est de l'énergie. Au sali musala na perchoir, na palais du peuple, na bureau, na administration. Au bimi au sali musala na ba pays, la diplomatie parlementaire. C'est quelqu'un à encourager. Ce qui na zongi muke na marambo ba démolition au lobakia pour la ville à Kinshasa. Je pense qu'il y a des décisions dans la vie où esengaka kochamwa okanga. C'est très important. Pour batuba kemba muke pour mboke avancer. Est-ce que batuba tonga Kinshasa ba Belge ba sala biso mabe ba kenda on dirait na carte souterraine ya Kinshasa. La plupart ont évité. Parce qu'à l'époque, hôtel de ville de Liboso, il a fallu un blanc. À une époque coloniale, pour y savoir que Egoumo faut déboucher. Ancien président, Oyo, a tourné la biso boulevard, tout le monde a mounene. Mais les Chinois, ils ont na mbutu mbutu. Ba boucha ba Egoumo sur na katikata boulevard. La passe. C'est-à-dire, il faut la décision à makasi bongo. C'est-à-dire, mouto a tonga na egouffo. Parce que maï na Kinshasa, il faut ezala mundela tonga na objectif qui tango etondi et koti na ba canal, baka niveau et kei et koti na ba égou nyonso tango akoma na ba égou central. Babwa ki yango na fleuve. Mais lelo, maï eza na nzela te. Ma ekomi kofanda alors omoni ba inondation yango fait na lobaki awa il y a des solutions oyo ezaka à long terme, à court terme et à moyen terme. Oyo siko mwana mboka bumba zo sala eza ba solution à long terme, c'est-à-dire alinga sala a gratter na lobaki liboso mur ya salité ba paloli pour na ocha mastic ocha peinture pour la durable pour vivre fraîcheur. Mais si salité za boka boche couleur, pour mon salité on a et ben nous ala kaka on est boza calme te. Moi mboka Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, bravo et courage. Moi je t'encourage d'aller toujours jouer ton rôle, jouer ta partition pour la République démocratique du Congo. Notre beau pays. Bravo. Dans Moussalo Sala dans l'Assemblée nationale. Ils ont mon c'est le lot des parlements francophones bah commis vraiment pour agir n'a évité si c'est de l'hypocrisie il y a pays voisin à Bisso mais n'a moni bah condamner guerre n'a évité c'est ça hypocrisie mais n'a moni Rwanda bah condamner guerre agression à la République démocratique du Congo mais finalement non eza Sony, précieux l'équipe Mingi. Voilà, donc, wana eye na diplomatie parlementaire, na diplomatie au chef de l'État à mettre en place. Longonia. Donc, Longonia na mokonzi mboka Fati Beton, Longonia na mwana mboka Vital Kamerhe, Longonia na papa Sama Lukonde, Longonia na bambila na biso, Longonia na ba institution nyonso ya mboka, Longonia na mama na biso Judith Suminwa Tuluka, maman première ministre. Tout bunda ensemble pour que Babarana français, c'est dans les chocs d'idées que jaillit la lumière pour les créer division à l'interne. Parce que Babarana divisé pour mieux régner. Ce qui est ennemi n'a pas divisé, il y a régner les couronnes, il y a tout gain de cause. Moi, Namboka Ale Madilou, toujours kende be émission na biso na suka, mais lelo oyo yo ozali mwana ya alanga nzembo.
ceux qui n'a pas sanité. Moi, un artiste comédien. Moi, un artiste comédien, oui. Mais vous allez peine en relation à l'anganze moment en boka. Dans un neve Madilu, on a zora komonae. Azwa komonae na banana botama. Et voilà. Mais boni le loto au monde. Bikambuya. Noko na Madilu. Boni bino boye bakike. Noko na yo, voix na ye et bimina. Nzembo ya artiste na biso moko ya Kongomani. Oba bengi Fally Ipupa. Boni bino bomona kiango. Non, mais les Camerounais, c'est dans le bac, non. Dans le bac qui na approche, bah droit d'auteur, bah Izalaki, ou artiste qui n'a pas sa banne franco, et droit voisin, logiquement, sur le plan de droit, sur le plan légal, Izarana bateau, bah accompagner Nzembo. Et puisque lui, c'était l'acteur principal, ou à Salaki qui Nzembo yebana. Et de surcroît, Eza bazwa ya Nzembo te, bazwa voix na ende ba tche na Nzembo. Grâce à un artiste, dans le bon passé na sina lobi yango, na so un artiste que fallait to kutana mama koko na biso hein. Pour appeler ta honneur, na senga mbongo te, il faut na préciser ah. Na tikala o senga artiste mbongo te po na moni ba tindi batu ba bando finganga yena na nzala. Na lo luka mbongo artiste. Na linga omi lobelate défaut nanga. Natanga chiki na université de Kinshasa, na sa droit. Et là on a porte-parole à UNC ville de Kinshasa. On est nzala penza, on est zati. Abo limbisanga na sala marambo te pona kozwa mbongo, mais na sala ngo pona ko rétablir honneur ya ba artiste. Pona za toi na association bana ba artiste auto bunda pona ko lutter, ko lutter ya retour à droit d'auteur, to accompagner ba artiste vivant na ba œuvre na bango. Tout salara effort tout pérenniser ba kombo na ba œuvre ba artiste ba kufa, c'est-à-dire artiste na ebisie mais na ba raté po na tant on appelle cet exemple na émission mo ba ba pesi biso mbongo fallait quand même tout lo ba clair tout lo ba vérité et zo mbongo te mais démarche ngana to aki nango eza démarche artiste mususu ba benga racheta fait rigola voilà asala ngona grand-mère. Et azora quand même ka ba phrase, ba mot ya bénédiction à grand-mère. Je sais pas d'argent. Iza mama mbongo te pona ki mwasi mo azo leka aleki azo finganga azo lobakenga na osenga mbongo non. Artiste azawa na kufite a lobake na tikala ko senge mbongo te. Et puis ça apanage na ngati. J'ai pas été éduqué pour demander de l'argent. Ngana senga honneur na dignité. Ya on a senga ki mais pour avoir peut-être soit clarifié la démarche auprès de l'émission Moko, j'ai failli, son arrive faible d'esprit, bénéficier d'un gazement artiste. Mais heureusement, il fallait quand même redresser qui et puis on a ça moi précision. Mais à bloquer, on a mis reprendre parce que on a grand esprit, bon, tout ça aussi, il n'y a pas en pamba. Peut-être faut comprendre, mais comprendre à bloquer à son habitude. Peut-être un problème. Mais je ne fais que répondre à vos questions de journalistes. C'est pas qu'on a initié et logo mogo pour nous luka mbongo. Je tiens encore à préciser ici. Dans la université de Kinshasa, on a mis l'obelate, bolimbisanga. On a éduqué bongo te. On a éduqué comme enfant d'artiste, famille nanga. Sanga que na Kinshasa droit d'auteur ya moi pasi ba artiste ba vivre na ba mbongo et uta na ba poche bato donc na bi valeur à mutu. C'est pas pour autant que na oluka mbongo na poche mutu mais na bi valeur à mutu et ça m'a permis d'aller à l'université. Je respecte les gens. Moi je sais créer l'argent parce que je suis entrepreneur, je suis concepteur des projets. C'est-à-dire mutu a yebi ngata obetaka liso na net na coin mais pour ça na to che maele na kaye. Vous comprenez que n'a personne ressource. Les niveaux là. Oh longolanga. Hein, boy, c'est artiste que soit tindi batune ba que na niveau wana na kunate. Pourquoi na finga na ngaite. Na clarifier ka pour na question no ba journaliste. So peut soit qui na éviter. Mais du moins, je l'ai recadré pour na zongi ça que non.
okozwa nzembo ya mutu na kiyanke te. So ozwi nzembo na kiyanke te, okozwa nzembo na kiyanke te, po ani ozwi voix na ye otie na nzembo. Po so oyebaki okepesa ba droit d'auteur pa bana ya bakolo nzembo. Falo ozwa voix na ye oépargne, oyemba na voix na yo moko. Tu comprends? Tant ozwi voix ya mutu wana, faut respecter, bah oui bon, kopesa no pe mbongo te. Bango batika na mbongo, biso ozwa honneur. Mais maman na comme na 90 ans, mon est quand même à moi mbota rapide. Na singela ta. Pour nga moko, mutu na zwa soin ya koko na nga. Hôpital, tout. Je peux pas aujourd'hui parler, hein? Na singela na été na nga na besoin na ngoti. Honneur kaka. Oh, je vais le dire aujourd'hui, depuis oncle Nanga Koufa, 18 ans lelo. Na lote une seule fois. Et une seule fois, tu as bantou. Na lote on peut s'en ba CD. Avec singa bombang. So som ta oloti na ba bantou ba peut CD. C'est déjà musique. Musique ça musana, n'est-ce pas? Avec singa ni. Avec singa landela maram nanga. Alors so nazo interpeller mutu nga saka na ba œuvre na e. Na sema be. Voilà. Déjà les kambute ko to soana tout ça la boy non. Je n'ai pas besoin. Besoin zaka ke artiste ba comprendre que ba o ba kufa ba on peut ba kufa. So ba ba sakana ba o ba tulelo ba on peut ba sakana ba on lobby. To joka makam to tchana ordre. Ou bana ba artiste belé lelo to zaka na situation, il faut président, moi miliki, il faut il était comment. Mais so ba droit na bango zongi na nzela. Ou mo atake mutu na mutu ovanda chez, atake papa biso tokaki, to lia na mutu ka papa biso. Est-ce que le babon est sous les soum? Non, so oza vivant, ro sakalana. Et moi tokena go cimetière ba peksa biso to niata batom. O to respectera ba mort et respect ba mort ngana lobby que ba droit na mungongo ya mutu akufa et se retrouver na nzembo ya mutu. Bolika ko finga nga. Kwani? Obino bo ba yanke. Biso to sela ka bino, ya na tuna e bango. So to tegela bino madilu. Boy la biso acte de cession. Mais so eza bongo te. So bo futa on na mukilité, bo futa on na lola. Bo eza karma. Mutase musana na mutoki na ebino imbolia. Ah, papa. Vous allez à chaque jour, hein? Mais batum somo na lagi 4 boules. Mais ala la pongi bo esili. Donc pour que la vie est un éternel recommencement. So za yankelelo. Non, héritier c'est un bon garçon. Héritier c'est un bon garçon. Il a compris que biso ba bantu et la fausse source. Azonga na source, eliko ka maputa. Eliko ka maputa, eleki non. Ponzembo ba somba ngo na ba mbongo te. Nzembo za œuvre d'esprit na prité. Donc pour enseigner nzembo faut que ne faut senga pri nzembo za raté. Faut ezala nzembo za œuvre d'esprit ba fixa ngo prité pa muto asalian. Donc ngana bato ba finga nga. Toko ba pri ya banzembo te. Soki bato ba salango ba pesa ngo ba montante. Moi mboka Alain Madilou porte-parole ya INC o biso émission to sunga Congo to senga. To sunga ngo pe na culture. Bon, ouais, to senga biso nyonso tozali peuple congolais et ozala malamu bozala toujours unis et ozala malamu to senga pe na bandeko o baza pembeni ya artiste na biso ya monene ya mboka ba ko pesa ba conseil mo malamu et ozala malamu. Émission to sunga Congo tozana besoin kimia. Ceux qui kimia ezali pe même na mboka musique nyon se parti ensemble. En tout cas vous allez malamu. Koto esengi kimia ezala to tia kimia. Koto esengi kimia te wana eza katikati na cahier de charge na biso te ya émission to sunga Congo. Émission to sunga Congo ezo senga biso kimia ndenge artiste munene atika biso akufa Madilu, mama na za envie et vous allez malamu. Komona ye eza nango eloko moko ya malamu eza nango pe te komona koko eza est-ce que komona koko au saloni koko vanda kabima te na yaka na zuye na mutuka na kene hôpital na yaka na zuye ba provision na tikelier ça dit koko na psa za raté ko fallait badi chaque jour te on ne demande rien sauf que plaisir wana ke na botaka mwana ba saka na ba œuvre na été c'est une fierté. Héritier wa Tanzamba pambola. Faire gola Nzamba pambola. Na olinga pe artiste na biso atini bat baswani sanga. Na yebise lobi ke Nzamba pambola. So pa amoni ke ane na mbongo te. Aoyane na mbongo te. Aya ata ya pamba. Ngamo na opese mbongo. Te wala. Te so amoni ke ane na mbongo te.
ayaka kotala koko ou bien ça bon nga moyena ya ver koko ezate tchelanga koko na mutuka yelanga ye na ndaku na ozwa koko na tchela na mutuka na yele na ndaku na zo enveloppe pona tana ya ko perdre na pesi autant suba omo confondre mbongo na honneur. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. C'est-à-dire na mon net nzala to kabona mwakala. Merci mon mboka Alain Madilou. En tout cas, tozali na esengo mingi na ndenge to partager l'émission na biso Tosunga Congo. Tosunga Congo ezali émission oyo to bengi diaspora nyonso baya to ko participer ya ko changer ba idée ko pesa makanisi pona lobby Congo kende liboso. Na sepeli na likanisi ne lok na phase moko lobby lelo oza na na vie mais lobby ozala pe na vie. Voilà. Donc photo zala totala lobby eza ya yote za nzambe. Lelo za biso mais lobby za biso te. To préparer lobby na biso to ko préparer na bamisala yango nim to ko sala ke lobby na biso zala malamu. En tout cas, merci mingi Longonia mwana mboka Alain Madilou. En tout cas, merci mingi. Mais boni sangwa ya INC Villa Kinshasa. Boni po to komi na suka. Na pesi mwana mboka Gaborembo Mambote yenda diriger Villa Kinshasa. Na pesi président Joël Mongombote, maman Nancy Kakala. Na pesi de tout le temps Masagi Wengambote dire Kabaya secrétaire général Billy Kambale 5 étoiles. Petit Nanga Rémi Bongongo, Marcus Lokondo Béret Rouge. C'est-à-dire Villa Kinshasa na UNC, ils ont vraiment en ébullition ba réunion ezali. Na bo sainte cordon papier au kata. En tout cas, UNC est en mouvement. Sotali trésorier Ishabundu. Pour comprendre que UNC est au vivre. Honorable Michel Moto la communication. UNC est au vivre parce que nous avons seul parti. Auto la qui ça to changer paradigme. Bazalo bagay politique est un monde d'intérêt. Biso ce que to la qui ça batu que politique est un monde ya loyauté, constance na objectivité. Seul parti au bakanga président na bango pendant 2 ans muta longwate. Constant combat politique et l'élo président de l'Assemblée nationale. Donc to la qui ça batu que la politique, un politicien ne désespère pas. Un politicien ne lâche pas le combat. Il faut aller jusqu'à l'objectif. Après, si maman moyen sa UNC Mbote, déterminés nous sommes, nous arriverons. Si nenge soué nanga Alain Madilou ezali, moi namboka Félix Tshisekedi dako tike la président Vital Kamerhe Bokonzi pour qu'a diriger Congo lobby abattre la ba intérêt à batu nyonso ya ba congolais. Voilà que ça n'engage que toi. Wana nga Alain Madilou. Merci mingi ndeko Alain Madilou. En tout cas, Longonia mingi. En tout cas, on a lelo to sukia to pesi mbote mingi dama o nyonso bazali ko sunga miso to sunga Congo, sans oublier tomoni conseiller principal David Mukeba Kalengai, tomoni conseiller Cédric Kanida, tomoni bandeko nyonso et tomoni pe chez Djumbe, tomoni pe chez Youssouf Diangi, Mwalim Shiro na Delvo. En tout cas, mbote mingi inshallah kutani na mukolo ezali koya nzambe asunga bino nyonso esika bozali ba kongomani inshallah tomonani na mikolo ezali koya. Solo la vérité.